kolakisaka ba bien matériel nga nazana boye nga nazana boye est-ce que yango nde eza base na biso to base na biso eza ko informer bato en tout cas to solango moi mukie na business ba cameraman nga na ebito soki beaucoup zolanga déjà invité nga na pesa mbote bonsoir. Bonsoir Christelle, la Rose Lopongo ya batu ya Papi Nzola Meso, beau-frère propre depuis Paris na pesio bambote depuis Peseza et merci na ninge lukanga yo talanga parce que wane ko lukanga ozaki na makamanga et naza pour nous répondre nyonso. Voilà, merci oza awa pour nous répondre to ko ba no parcours ya business lelo to yebi na lisanga to yebi pe na Africa TV na émission na décollage chaque dimanche. Donc, émission musicale, on informera tout na Kinshasa awa au célèbre moi parcours no business abanda média wa piti lelo pas se retrouver en Afrique après na lisanga ya bana Congo na presse en ligne. Voilà, business mbembo aza film roboye alingaka TV mingi. Donc nous avons muké, sur une petite classe non mona ba grande sœur à l'époque hein ba da wivine moleka ba osala ba speaker nde ba no sala au moins avant na bono tala bango un sou azo kanga ko mosala ngolo kwa récitation na sa mama nga na ozala boy mama nga na ozala boy nga funa sala en tout cas nga penza journalisme ezaki inné dans les sons inné dans les sons ezaki vraiment pour ça nga banda bo mwana même papa nga alinga même pas na sa journalisme alinga na sa la gestion financière alinga même pas banda même ko boya ko futela minava ya futela nga na passe tango yeko sala ke na linga ke loko mingi arna yo diplôme nga na kenda ifasik j'ai un poste à la TV des à la université C4 et bah moi le kaka na TV à l'époque la chaîne mon planète TV comme le des TV tous à la rawana tono kindo to kindanga na kinda na kuta ba isho koko baza déjà wana na fille mo boy Christelle Kapsh si je me trompe pas nga na esko Christelle Kapsh wana poto et ba Gisèle Fouy ba Bibi Ndaya ba Nicole Vangola nga na poto amona ba Nicole Vango vraiment ba tebele bazali ki wana et tonga na yaki na kuta déjà Aïcha présenta déjà l'émission et là nga na ye amoni ki muninga na ye te à peu près génération ba on a bazali no so mikolo ndako sanga bayo pesanga rubrique mona bana kwa nyina kenda classe na yaka musala na nenga ko batama na kenda e bati papa so tala ne pe ba télévision te mtano ta yes ba musala so ay emsane cassé mama so kam tatala so ko sanga bité ifasik mtetini ngana ko sala stage na j'ai un ngabi ndi wana na kenda bayo pesanga rubrique mona kati émission Gisèle des Aiki Planète Hit na bane ko animer ba hit de la semaine ko kina ba différentes maisons de disques ko so ba news et ba disques ouais na bane ko sala ngo papa et au sala ke ba yo pesa non cette fille vraiment intelligente ba yo pesa nga ba salinga conception mission pesa mission mo bin art donc Bunese et les artistes ba yo katongo bin art taba okatango bin art na bane ko anima ngo bani ko kende et na yo passé GD na saka wana ti et au sala ke à l'époque wana e komi Serge Kayembe honorable Serge Kayembe ba yena papier konzo ba sangisi e komi des TV tant komi des TV nga ba yo benga nga na chaîne Roger Lumbala RLTV des places na kenda ipenza ko evrer na kena vraiment ko evrer makasi ba ko pesa ngi mission mo zaka samedi émission mozaka na samedi avec émission ya voilà bin art pe kaka na longola ko na mema ki ngona commencer la samedi et na commencer la samedi parce que mo tikela ngape dimanche papa na comme dans émission belé à prophète mo Guilhem Mayambo yebi pendant les 3 heures du temps et comme be bando kende à l'époque eza chaîne mo boy oh vraiment et bimisa nga makasi RLTV eza chaîne na ko bossa na te na pamba makasi na mona ba makambi bela minene wana trop jeune mais makambi minene ba ouverture na chaîne wana tono sana bande ko les heures et ti RTV au Kangama ne ko canal kin na canal kin pe na fanda kinda mbuti canal kin après ba yo benganga na Africa Télévision et pas déjà na bango madame Esther Abedi pe à son âme déjà atika biso ndim tapesa nga musala na yo kota apesa nga musala na sali 2 mois en Afrique ya kufi et ça l'a passé dans mon tapis au musala après 2 mois kufi de ti lo pe kana zakata Africa Télévision. Voilà, merci. On a parcours no ya TV aquí après Africa TV et kokota sko na maison en ligne. Na kokota sko
presse à lune nde na bande ko combiner non non er nazali non na canal kin je travaille avec toi non non ça na bino na avec des publics ya Didé Masuki voilà na kena otikaka copine nanga mo no rappelenda akende ba sa émission na Didé Masuki et Didé Masuki tanga moninga bino nga pourquoi lingo sur internet nga bino non kokate non faut sur internet nde na ko meke émission boso na salaka na miyake voilà ba eko chango et na bande osala penza te parce que bino na tuna na kokala nga presse à linte et na kana nga otika na pemi nanga et na fani après nde na yozo ya lisusu ndezala kaka mais tout on est na moni penda na démarrer parce que non ça non makasi mondo ya ba guerre ya ba hando vraiment mono coquin média voilà presse à lune surtout kobenga eza champ de bataille ya ba insulte la TV le biso pe ya kini zalaka to média en ligne na presse à lune na presse na biso awa eza champ de bataille ya bato ba insulte ozo bon non ben on champ de bataille à insulte pourquoi parce que atana mutu bosola ti alinka tumbolo tu vois on y a place mo présence de pied ka kanda toi ni fio apesa nga kanda bo anu fingo ka dans les vidéos mino été baguerre baguerre yone boye bani même pas au mais au fingo azono tout à temps fona no 5 minutes te ma au fingo ayebi même pas vino ma au fingo et puis qui songi lisusu siko po nini to apato ma qui songi mutu no bo sola na été beaucoup te ne kalem sur na reportage mo bo lam sur iska mo bo bu obano finga ezala po bon ngala mona ngoza complexe d'infériorité mon fille a bato zane tam sou bien abeba na jean moi kitoko matina talon na e alati mo chemise na propre et là au moins alaxani na complexe d'infériorité complexe d'infériorité on peut se complexe ane bota pela ki songi na kati kasi complexe ya ndeni complexe yo ka complexe ki songi na kindoki ese lo moko mais oui motema mabe complexe kindoki na ki songi ese lo moko potongo tonga muninga eloko zo boma eti nga zate na pesi mo kongo tonga na bomo tant na lo ba na yo kilo ki mutama mabe directement na ndoki na ko mona poison mo ba isinga $100,000 boma Christian ocha pour que des moutons m'abîment au bon donc nous sommes tous ici ensemble dans le pays ça qui ndoki et mouton ndoki sorcellerie inconscient voilà merci Bunese vraiment et là plus ce que sur la nayo ils allaient par rapport il y a makambo tout le monde qui parce que ça fait déjà 2 semaines passées Bunese Guerre na sœur naye Cynthia Kapsh oh asala awa na TV na biso na Congo web à part wana leka pe na ba site internet mususu pe lelo oyo akomi na kleboa Bunese longol simuninga musala oko bande la phrase de Bunese na sani longol simuninga musala pourquoi la rose le pongo ngala kolongo sa musala na nani ngamona mongamba soda sans péter non ma benga bon na likili nazanga fonction na lisanga bana kongo na nani pa longo sa musala et ngana engagera te ngana longwesa batu ngana engagera mutu te na futaka mutu te pouvoir ngona longwesa mutu musala euta na longwesa mutu musala oyambi batu oyoyo bayokana kate oyambi Josepha oyambi ba Christelle Kabeya oyo bangona ba na Cynthia Kapsh esimbaka te oyambi bango pesi bango accès aussi longtemps yo zalaka na Cynthia au travail que si comme boza baninga oke ko liamba bato basana ba guerre omote ke les aki yango la rose de pongo tant ba groupe ane botamaki pona bengo ba groupe groupe X na groupe Y tant ba groupe ane botamaki etali Bunese tant ba ronki na esa na groupe mupanzi na ba groupe mupanzi etali ngate ozo comprendre etali ngate groupe ana soke fingaka groupe ana pe mususi ke fingaka ngai na sala pa tiri ngandu afuta ngambone par mois aza boss nanga tango ayebisinga ye Bunese ok ça les missions na mutu na boya te eza lokwa yo oza patron no sala chaîne YouTube na oza pe na bana misala no ba Janine Kalombo na mona ba sala pano et so ebisi Janine ke osala émission na mutu songoro est-ce que j'ai na droit boya boss nanga ayebisinga ko sala émission na Josepha so tete mela so message na to l'accès just tout à l'heure a combien de message ke ko sala émission na Josepha na isi boss nanga j'ai pas son numéro pas ngana Josepha to ba ninga te na ono luka bona bo batindeli nga numéro na bengi Josepha et Christelle monga na vie nanga na banga na mutu te na banga ka nzambo apanga pema parce que yenda za mettre à temps et à circonstance so abi ke Bunese okufa siko ata bobondeli non kufa
alors naza mutu moko na banga makasi eza nzambe nanga et ba noso batikali même ba parents nanga na banga bango te na respecta bango ko banga makasi ya nzambe ba parents nanga na respecta bango et nga moko à ma qualité na ko yate pas mutu na sala émission parce que professionnalisme ezali na ko yate plus na scène natie micro tout tanga komba mutu finga kutu x wana e bembe na yo non je peux pas les faire je peux pas ngambaki Joséphine étant qu'une femme na tout débat question oyo ezo les ebatu parce que ça journaliste à l'écap na presse en ligne so ça ba bêtise mo ezo les même ba fan na ye ezo les même si tu azo sala na ki ko lukaye pour na bon to solo là et ce que Joséphine fingaki atanga komba mututi qui se sont piqués connaît l'affaire tant ba fing batanga na mon combo na to fani na. Est-ce que Joséphine émission bosala ki atira ko tanga comme si Joséphine émission na botala ngo bien Joséphine atikala ko tanga komba mututi Joséphine atikala ko tanga pour autant na komba mututi parce que ngane na bateau émission net yoza boyambinga yo mutana bateau émission yo muto o diriger so na comme déborder en tout cas kitsa micro biso ngato suka alors net ngana que non c'est émission na Joséphine ngana na bateau émission et puis so tane émission na bien harmonie Joséphine to ngato bebana Joséphine zoloba o so nga biba sko ngana e pa na no imposer nga seke na zo caméra to kanga to bima na ese Joséphine bongo pour Joséphine lesa ngate na pe mukala banda mokili banda tika oza mukala mututi nazani na ba camarades nalinga ba camarades mingi so na lingi camarades na mipesaka to na mipesa na zano trop naza muta bolingo mingi babotanga bongo na muta bolingo to na zano trop mutu so komona ele kwa zana Christelle trop seka za mukala Christelle non nalinga batunde mingi Joséphine na takinaki na sala émission na sisi atangi kombo ya mutute mais c'est que Joséphine tangaki kombo ya mutute bande ko balandi bazola nanga papi nzola meso propriété privée yo kana émission o tala ngope o epsanga papi Joséphine tangi kombo ya Cynthia te et loro nini et pousser Cynthia alongwa c'est que à part émission Joséphine bozara na baranki na bino baye déjà Christian azobano à tout moment rectifier ma parole que ngana longwa ndeko nga mwasi na musala pardon nana pouvoir olongwa mtu musala te nazanda na lisanga naze lokote entreprise à papa na ngate ya mobali na ngate ya grand frère na ngate ya mutu te mais c'est que ça le ba makeyo mto longolisi alongwe nataka émission mo boye alekaki e pas Tracy Mbelenga le dit de ce qu'on appelle sur le mot alekaki wana ba maki c'est Kapsh lobby d'ailleurs nan ko yana yo non na lisanga elezaki toroye ba yo na ye nana ya kalisanga mto ngai na toke kana ba message toke na ba message ngaso ko sana lisanga bana ko ngana sala nzema na ba Gloria na ba Christelle ozo comprendre parce que boss tanga mkola komelanga message toke kana ba message otanga webi oui bien, Zéla. Ils ont les 11, date 11 novembre. Voilà ba Christelle Bazar. Voilà. Voilà ndeko nga mwasi na bande émission te na lisanga. To bango vérité. Po bana poto ba landa so ba o ba camarade na bisote. O moni likambo ya ba te belé même ata mobile na peki nga na répondre. Mais non répondre ti. Nende ko éclaircir ba bloko comme sous moni équivoque moi za mi to ba tout fait longwa. Ngato ba senga message oyo ezaki le 11 novembre wana ndeko mwasi na bandi musana lisanga bana kongo. Donc son andima message le 11 novembre oyo parce que bref na nga yango ezaki ngane nga kutana lisanga bana kongo. Na c'est qui fiera bo mwasi. Elle wana ti yo wa mwasi. Na dimitele ya papier na Orlando yaki mbala mako non. Na bini saki na ndenge na ngape mo ba fier parce que na zena place na osala pa Vincent. Na boyaki. Donc le fait que osola trop na patron nga non pourquoi ngosala na ngate bona boy. Tant on a taxé mon temps na salaire. Andimina mutu te mbongo no so ya mbongo ti natali peke ko so melanga saka fufu masango voilà côté kuna na kangata na provision loyer na kangata côté mususu tant alobi na bongo na yo taxer on ndima on ndeko na bande musala si je me trompe pas 2 semaines déjà ou 3 semaines et c'est que nga na yo banda tant na yo banda boss no so bisinga non baba camarade duyabi ça tombe bien parce que quoi ba camarade boss la émission monsieur Skamoko ndeko mo stanga na message a komelanga apianga félicitations au continue site na biso en tout cas merci zala wana boss no so za bien message wana na mona ke onde commence à komelinga encourager nga et ça linga bien ndeko na camarade nanga et après na ko ba message na ki message à Mabe ki message à haine on comprend ki message à haine parce que ngana ndeko na moi si to soit na te to wele loti de eloko ekabolinga na ndeko nezaka musala lisanga et ça fait trop mal trop mal s'il te plaît Christelle ça fait trop mal net ba sitio biso nyo to ba pèlerin to leka yo na c'est pas d'idée parce que lo sala yo tout comme penga na kola mkalo penza me papa mbolinga na sala pe chaîne YouTube nanga moto tika na site na zeto to bomanela nini patron nga za musika kana des ate musika suka mokili tam super yaka na ete so bomana ba tukapona musala yo sala bat pas salate et ça ka ndenge moko même salaire parce qu'on a bomana mutu na bondeni non
parce que tant le baké tant on a yaki nazo l'air on a yaki na santé l'air fille wana zoya na be ngana okende na nini tant yo yabike ngana oya ya okende na yabite eloko ya mona pa na nga tam sunga mona miyeba te potinga na ya be kazo ke seke lo mo bank seke kat na nga na yebi na ngate voilà Bunese oza mutu bana kotambola na Cynthia Kapsh to lo bango bato lia msusu ba yebite bozaki oyebanaki Cristina penda le ba komba bat na linga ngate na nenga mabete to ça na bse mission mais na nenga mabete te kaso na lobit oza mutu mo ozaki kotambola na ye oyebi ye boyeba inde bozana tango amona que déjà intégration na lisanga asantaki Mabe quelque part même si vous allez makambo quelque part même ça yebi que master na o yazana mo lo kwa nzoto la mususu par rapport yo yebi kama selon lisanga na lisanga bana Congo na ile amusana ile libala te nga Bunese na ndenge zo kele comme si beaucoup ezakine kimbanda non mbanda nini chenga noza kuna Canada osavine makasi bo chenga nuna zana zangi mwasi papa mais yo balobi ko zama sa chenga no wanga babi poto ali bosa camera bino babi kana mwasa chenga nga Bunese mwasa chenga mobile nanga confirmant le mobile parce que ne naza salut mokili momba yebi ke Bunese ko mwasa chenga ba sambu singati na suka na lo ba na bimana ye ti muto ndimela nga azate parce que vérité bika nzambe na likolo katu kotana obimana mobali mono omona te merci beaucoup peut-être ba boss mususu ya ba site internet neti cheringa no pesa mboto bisiko zozola na yebi même pas de vue ba boss mususu ba site internet ba mona na mona na Facebook omoni boye na boye mais cheringa amona na même pas siko kobima oyo obima Facebook amona na ka ko malamu neti yebisanga no dimo un peu cheringa no za na Canada nga Bunese za na Kinshasa bolingo ngo ndeni to sala bolingo mo invisible muto lo baneti ke ngana mo que ça la bolingo na voyage ya déplique yo peut voler lem suma ba voyage ba déplique ba Canada wana lem susu ba makambo to bito landela ngo bona ba jalousie mo ba zuwa mo eza wana na ebisa wona kana idée yo tsenga ndo mobala mbali kitoko makasi tsenga ndo mobali on comprendre ngana na tante nga abala directeur na musala bano sa place moko bolingo équipati plus so bolingo écoute mais ngai Dieu me vanga na moi cette ringando te bato ba no ba faire circuler ba message que ngana moi cette ringando en tout cas je suis désolé na moi cette ringando te mais le quoi papa zo ba ngana moi cette ringando gloire à Dieu ba komisaye ba nzambe apambola bango na mana ye parce que na moni so na wangani muto baka ya solo do nazada e salut ole ka be moi cette ringando ozo moi cette ringando so na mana ma Bunese zo ndima papa so zo landa yo moto ko luka pe likam rolu ko comme luka likam ali nanga ayebi moi sina ayebi ke ngana fi mo sérieuse Christelle mo ngana vi nanga na impressionné ne lo monde to vanda no ndambo yebinga na kana fi mo complexité na vi nanga normal et puis naza maturité et loko na ngote na ngote et loko mo be loko Christelle asombe loko ngapeka funa za non nga moli matamate ba fi internet pour vivre mingi na za bongo te naza na oyina ndaku nanga so na lemba loso ya pamba oliango na kola ka sabatu vi mo boye teze ngati nga bongo te naza na bongo te naza na moli matamate na se contacta na nango so nanga lelo on est normal neti lelo neti basambwisi ngazanga mutuka zanga eza bien matériel non neti bona so taxi makasi na so pena taxi mena yepena zwinga oui taxi mena yepena zwinga mère to banda course en temps to banda to ça à 3 heures de temps combien 30 balles d'accord totalement na suka na $30 na pesi poto to ça pede ba kombo yo telema na mari o kanga sa on ya ba 500 no matati mais akozo mutuka ba totalement na journée mo futi na sala yango banda kala na zo voiture mukolo o nzamba baki ngongane koki zwa mutuka et puis nga atamsa vie na nga selon nzambe na tala mutu te parce que to kita to matamta pambola mutu ya nzambe lobo ke lukala nzela molili mais so zozela ka bénédiction ya nzambe ne mutu enrichir mutu en tout cas na zela ya nzambe mais ndenge pe bino ba fi internet to ba biso ba fi internet manga so mi longola ka papi nzola mi so la na mo vie pole ba gaz na mi longola kotana parce que nga la sala mo du kana fi internet te bolingi carte am sala yango ba bendango ngala fi internet na collabora kala be mission internet carte na musala ngala ngala journaliste Africa Télévision na collabora na zo be mission nga na tie en ligne dans un journaliste internet moi je l'on donne tira futaranga na tie émission pesingalo et puis na lobaki tant au sel internet on fera l'internet d'une autre façon tout ça internet de façon bazo baté na ma façon batabwania parce que tant les cas après sa lune monde entier zotalo oyebi ten mutuna na otalo on comprend parce que pas molé moye baté na moi city non na balité na roza petam sou bayar de fond mo makrakanenga
atala nga observa fio non ngana pusa mobali ya solo tonga kana via mwasi akoti ko ta 6 mois atala ko na musika ay baso mwasi ngana so mwasi ngaza mutaba bêtise ekimi so lipamboliti ekimi solo mibali no surtout batambongo baza bato balingaka moi ça a un peu na moi qualité aza na moi dignité na nzoto parce que dignité basomba te moni réputation sur baby et a pas si pour rattraper ngo ozo comprendre eza pas si pour mizongisa alors ndena abwe leur réputation na baby na ngote funa batela ngo no linga oswana te so bébé ba komo lo ba ke business mbembo bimarana teringa ndu confirme mo te ke là mususu mo tonton no zo ba bailleur de fonds ba business déjà mais bato ba lo banga business mana teringa ndu bana problème mutu ba maboma bana problème mutu ba maboma bana problème mutu omoni lelo na internet ba ko za tam so moni ke ko za na groupe ba te belé ba okima na ba groupe abi ke na tumbola likambo groupe yo côté langa ngana ngamoko omoni ko vana nieboy eza pona banga bato mokilte Christelle oyebingati teba no kalati ngape suka le matanga na mutu na pe mutu ali boma kutu soki pe na bike na tomba mutu ali boma ndiro zo banga po biso to yebi business a petaka ma bébé oyebite a petaka ba mama voilà yo yebi marambo on dirait business zo banga la mutu balo bani mambeza solo mona non yango te Saint Esprit te oyo okutinga na Bible amoni Saint Esprit Bible yo sabiso Saint Esprit so fandi kata mutu amima ba fruit de l'esprit dans les amours humilité Saint-Esprit okosa mabe motomboki lelo moi Saint-Esprit zongo sokatika nga Saint-Esprit mtekiti sanga eza mutu te o mtekiti Saint-Esprit mtekiti ngomoni ko fuka makoza na présence nzambe trop ekitira mutu ko yata musu mutu sa telema fingi yo otali penda mutu ndia fingi yo tant ngozongo somo apene lo mo lobino esa ni so ba fingi yo eza Saint-Esprit ngam elo ekiti sanga eza Bible parole de Dieu tant ozi fondation na motema nanga yango moni na banaliser na makamsu so ya otombora yo ebiti yo tomboka makasi so ya pasola mulang na pasola kango oyebi soki pe ba ye lulu mo na sala ngo mais natala ke za 20 de 21 so eleka parce que tant to comme na comme temps de la fin comme temps to lukanzambe na solo po enlèvement tango ya muto oyeba te ata na che pantalon bina za mo na nzambe makasi na lukanzambe alors ce que no mo na so na swana ay na poko na na che so mabolongo na si na mo lo ka prière na ngeko mate e matate ne ba blo na singa nzambe na no ziongo te neti yoka ba ofinga na zanga na mutuka na nga ne lokoti parce que nga zanga na mutu atamso mutuka c'est insulte oui ngo vanité nyoso eleka tout est vanité on mutu mbongo mo na Bible zana mbongo mingi mokonzi mo roi Salomon si je me trompe pas alati ameli azui basi sorte et enfin ayako lobaki tout est vanité donc nyoso no vanité ata lelo rouler na range rouler lelo nini tango kufa pema mais baninga bazo tambola na ba Megan ba tambola na ba jipa kafu business kaka taxi babi on dirait pour faire aming ba oui ouais na matango te na matango te na banga ngo makasi we wana matango te so na matango nga complexité et na sala vie na ngapo mutandi na sima mutu tandi manga non au moni nga na TV même na presse en ligne fio abangisanga to ba mama mutuka te fio abangisanga na mutuka ya Mariana Congo la tortira Mariana Congo ya Mirador Mariana Congo atambo na Infinity et ba prix na 100 000 80 000 so yena na ba cop ba 60 000 abimisa penda ba somba on comprend à part Mariana na ngai à l'époque yo to ebano moi kalati à l'époque nazara attaché les presse prophète Guilhem Mayamba azara prophète Mabe na ba 2011 yaki na mutu mota baneko conquérir ozo comprendre ba homme politique banana ba église na ye ayeba na makasi nazara so attaché les presse na travailler na RLTV asombela nga mutu kana leka na miso tena loba akabela nga ba mongo ya danger non lo ba ke RLTV pianga bénédiction chaîne mo ko pianga te non est-ce que la rose bénédiction na zone RLTV te na ipso na ki trop jeune na c'est la bolingue bamba sa ambiance ba ni mona conscience à vie ezala eti tant conscience à vie yeto tambola na yesu to ke longo na yesu ko zone ti mutu ko neti nga mutu ko e bank sanga na to lo bano infinity o magana tambola nango na Janine Bomolo filmo ba tambola pe infinity ba net ba bank sanga ba blo na biso neti ba Dubai oyo e na nka moyen de poussanga liboso mais ça moyen de transport yo za na benga ngo eza poussanga liboso poussanga liboso ça veut dire quoi eza essentiel kana koma pour mituka ezali ya tout ce que ba j'ai mituka pour muto ofinga na otama makolo en tout cas nyonso en général na moi mituka ba somna mona mutuka bank singate pour ça na ko ba bloka ba Dubai pe mingi ba oso monka ke batisi ba tambola nango mutazui oh là là mais oui parce que pour moi na moni ba te belé ba fille bela TV ba otama ka mituka ba somi mutasila tambola tambola ngwa seteki mutatambola tambola ngwa teki na moni mutu te pe na mutuka na sachet 400 na monte ay pe na mutuka 400 tia nga business na monte do mituka so ba tambola mituka ka ya cop nga na tika ko mona mutu na mutuka sachet te
Non, le bapon n'a banga mototé bolo que yati. On comprend. Bolo que yati. Naturellement, on a motu na motu kate bakat na sachet non. Batu nyo so na motu kake moto sata mona wa tekeli. Na kota ngata ba 15 filles on a mo ba somi tuka na ba presse en ligne. Ba no so za na ka occasion. Nga siko oye ningisa nga. Moto pena so ayene infinity. Atie pena infinity boso ne na bangi. Mais ce que notre non question mobiles. Est-ce que vous avez la motu kande et la kisi que vous ça mala la moto. Christelle. Na tout non parce que bandeko bazola na ngana na bita avec ta permission mutu ke loté on nga beso na soma mutu kana somba na linga na ngane te nana ba projet na ngebele boso na zana mabele na mo ba kota ba passa na tongaka parce que na ba passa on ba teresa ngo ba $2000 ba 1500 non monsieur yo toteka makamini tozo courante monsieur yo toteka makamini ke concession mo weza sima Simone Plaza ba teki ngo ba 2000 ba 1500 ba parce que na muta masolo wana so na tali tso na mabona na 2000 ba oteka lupango terrain na sani na préférence sur matériel nanga lebe ko zo valer na ko tonga manga nanga mo kiosque na tim to kengela ngango muta sala oui muta vivre non muta vivre rapona yeza pona on va pona baté ba mona nga non ngala ko sala émission kangi même kitambala yo ko chano kabelo atati ya aw eza yo nga complexité eza yo na osala o nga na nango neti so mutuka neti sat nanga na mbongo na banque na mbongo ba pour compte so célèbre so tia ba franc congolais na banque na mbongo partout na mona god na ngana otambola na so na 1500 donako soki tembe na bomi so na tangi eza ngwe loko sela te vani ngana maboko soki tembe na zionga la so cheka fond na zona sat na tangi est-ce que pour comme ba te na zona parce que to ke non bongo parce que ba miso ba kasa ba so ba fond na nielo kwa neti ba eloti voilà Christelle na ko zo na tangi eza fond eza loko sela te eza nga mutu ga comme mitu ga ba 4000 est-ce que nga business pendo moneli nga buna ko zanga ta 4000 auto mata yesti na lingi na ngandete na mesa na ngana louer ba taxi na bi na ba projet na nga esila on a osala na si sa mo loko na ngana otonga na un jour na ko centre ata orphelinat bana ba faisa ba vanda na sala ta ba restaurant du cœur ba œuvre de charité nzamba opambolanga nzamba opambolanga oui voilà merci Bunese Mabe meto mo qui est vraiment na suka merci à Paul bon à gaz na gaz merci à maman SP Mbombo merci à Jennifer Ikasi maman na Janaël Jana Star merci na yo merci à Aimez vos kabalobi moi sendela minu moi sambo belé lunda alimani bonde nini merci na yo merci à Café Mike qui kala na Bunese côté ya ba picha ni pa au papi mvama merci na yo merci à maître Lolanzuzi alors to kene bon la lisolo ya voyage vraiment to ebite soki yango ndepe mutu eza cause vraiment ya kokabona ya Cynthia ngana notanga comme Cynthia parce que c'est une consoeur tous un problème n'a été Cynthia atenaki ba propos concernant Bunese azalaki copine na etoloba lemso bato boyebite Bunese na Cynthia bazaki ba copine musala lisanga bana Congo eye kokabola bango tokoyeba te tozoyeba te ti lelo wana eza question mark le mususu izaki mbanda le mususu jalousie le mususu bango na bango nde bana biloko oyo babomba ina samtema tokine bango lisolo ya voyage ya Canada oyo boss na bino chiringa ndonga tinda yo bongo na déplique mais isimbaki te Christelle, on m'a cassé l'information. Au bien, c'est bleu. Ah, mais oui, on m'a cassé l'information. Bon. Est-ce que vous avez dit que depuis que fallait bêta en mars, et rataki bourgeois, attendez là, on fiche bourgeois dans Londres, na PC Mbote, attendez là, fiche que tu partages qui tient là, Facebook, il fallait à bêta na Canada. Production ya lisanga bana Congo ba fiche ezali tina ba téléphone tongo esimba ki de ezaki reporté pour na mois d'avril mais na mois d'avril pe esimba teti lelo pe toka pe sous le solo na ngote. Bon merci nanga vraiment lo bali kambote mais sona lo bon ka pour ngana éclaircir parce que la bimi victime trop bat ba finga ba cholinga mingi na likambalisanga bana Congo na ebite sitio so ezolo banini so eza pe message nzambe na oyeba te onga na kosambo tina niveau do ba sambu singa na makambo moko rolinga te ngala kota lisanga bana Congo émission liboso na salarié ezaka le 16 janvier le 16 décembre le 19 ezaki ba mobulu mo boye salama ki na sala na yamba ndeko les heures d'émission wana entre la sala émission wana en tout cas itala vraiment makasi encore na période la période voilà na yaki lisanga bana Congo na moto wana na sala émission les heures où itala mi na comment travailler to côté janvier pas les sola voyage ya boss nanga non na sepeli motema ni moko na sepeli oya ko accompagner de plique awa na Canada
Monter place on a déjà Cynthia azala rayo zale ba ponyo monter que moi jalousie mon que ko bota. Bangombe so ba otambola 1000 bateka ba otambola mulongo bateka ma monta modi. Ngombe na ngombe ana prix na ye. Ah mais oui hein, ngombe na ngombe ana prix na ye hein. Ata bolo ba ke Bunese azanga mutuka za iloko te boye na boye. Mais na ndenge nanga nzambe likola yebina pesa pe. Non, na ndenge modèle na ti. Rezo bana biso na ndenge mabete, na ndenge ba soulité, ba nité na ndenge ya prière. Po na ebité. Parce que nga chiringa ndu ba memanga te nga chiringa ndu alukanga. Ye mo alukanga, aibe lo ni alukela ngai. Po talinga na osala émission habité nga funa so fiyo sana site na nga. Malgré zane na BST, mais ye mo aibe lo ni alandela nga. Et ko sala ki boss nga yo sanga to komaka na salle émission un mois na ko ka le 16 janvier. Boss nga singa na préféré depuis ka oya awa boya nenzela moko. Ou accompagner des pliques mais bon on était bossa la 2 semaines. 2 semaines. Dans un passeport nanga na passeport normal tozala nango. Ngai singa no faut ça passeport ya journaliste, ba comme journaliste. Pour ba ko accompagner yo journaliste, faut un passeport à journaliste. To bani démarche. Mon passeport nanga so talango za même date ba livre ba c'est que livraison yango. Eza même date na papier eza mon. So ba tala pousse yango bien, tanga bien au mona. Donc on les a papier batindelenga donc demande de visa batindelenga mon. Bati le 15 février. Et le 15 février. Oui. On a ba combien d'années ngandu. Comme batinani Bunese mbembo manu. On a ngai. T'es duplique. On quand il date le 15 février. T'es duplique yango. En tout cas bana poto bolimbi sangana linga vraiment ko répondre à ma cambote. Les 15 les 15 voilà il balena des pliques les 15 et puis passeport on a livré quand on peut ils avaient qu'en février mais moi avant les 15 na ça c'est rapide parce qu'il est accompagné parce que la passeport en normal et comment il y a normal oh bah comme journaliste ils allaient été donc comme ce qu'on connaît des passeports oh la journaliste pour la Nairobi m'a attaché des prestataires donc représentant l'ambassade bah mon accueil journaliste est bon bah livré quand on a même date na à peu près dans biso et là on a monsieur comment qui les 15 février passeport on a 5 on dirait bah les 11 février bleu mois bon et accompagné en tango yewana bando selanga ba démarche papier tango ba papier pour tout côté ambassade tout ça nga demande ya visa conseil ezaki na mars le 8 mars ndé ngai est arrivé que oncle nanga na poto abandeli ba démarche nanga pour nous les gens ça ba démarche et simba kate abandeli to meka makama poto ebika ndé zezo rabatan ayo senga nanga non cop mo ye awa non qui n'a pas de serre dans la moto kokana est-ce que banda comme ça la lokola serre na yo notant comment dire on a TVT pour alinga buzo baté banda comme ça lokola serre na yo bokokana pour oya mkanda na natali ke voyage dans la France ils ont un avantage par rapport à voyage à Canada. Voyage à Canada ça qui beaucoup tena boss nemno au moni au compagnie depuis que si au sanini au zongi era lobi na bongo na yo tala ki ngabité oncle so lobi na tali ke o ya France ça avantage pour na avantage na msukuna merci bon ça va na oya to banda allez bah nous c'est là na ibsi boss ne songa binga no ke suto o yesu tinga bino tala boy na un message au oncle nga tindela nga na tindel boss na ngabi tala boy na binga ba no ke mais ce qu'on na ngo yana déplique boy na boy ndela bino o ko ponat nenga na seki no chasseur na nga kakende sans problème sans rancune parce que c'est ma sœur nata na haine mo na motema na nga et puis de nature na zanom ta nt na zananga mta nt nga bato belé basalanga mabe mais la limbisa na mto problème te bayo ko cha ba no sa bayo changer date concert fallait beta na mars ba comme ça ba changer qui à propos ya bino to changer à propos na ngai parce que ma comme na ngai simba sousté parce que fallait pas remplacer journaliste sur na place na nga yango ba changer pe na date ya concert parce que nga no ya li souté pour journaliste na fallait banda sou ba démarche ti ba okine ngai na yo longa na lisola Canada bayo ko cha mutu mususu sans problème sans okine ndi ko sa pe ba démarche na c'est que je vais côté passeport boss ne soit bien mais ndeni ma comment on comprend depuis qu'on est sous tes passeports ça les refine ambassade ozo comprend à ça lango refine même tam susu eki ya yo ngesi manga angalo na ina makam nanga mususu sans problème sans polémique seringa nous atkata ba journée c'est nyo sonde moko ozo comprendre akabola ati bon habité mutamtuna ke no sola na western na ba te monta monto ah mais oui hein parce que tant que no sola na western tira tindi na ba nga ba monta ba tuté pe la pe na poso ba salaire ba tuté wana ko molima kindoki esprit demo contrôle au moins le koko tatina via muto ba salaire muto na za demo contrôle ngato nga sali bon en tout cas na vandaki na bi bon ça va normal ndé voyage déplique pe comme panilé ngap maram nga poton pe côté na kindaki essaye sou freiner
ozolandela eza mpe kanko ta mosusu tokolamka mpe lobi mpo mononga te mpo likomode ye yango ya est-ce que ntango ochange bon créer problème te non problème nini eza likambo ke nga na osona boso so na téléphone même pas moto mo ayeba ye te mais tant moto ayebaki te mais avant moto ayeba te ayebaka ke Bunese moto akokende ntango na osala basola ya voyage nga na bosi na nga eyebaka nga na bosi na nga moto mo ayeba ye te mpo na ramuta discrétion keba nga tokoza tolala no mbetu moko no tosalika mwa monene mpo oyebi te parce que bible moto ancienne biso soyez prudent comme les serpents moto fo mibomba na vie ezalaka bien moto amilakisaka te tant tosala ngo oyebaka nga na bosi na nga na bosi surtout on a deux boss tiri nga na vena ngindo donc lisolo il y a 3 personnes na mama abiso taka moto abotanga na ji parce qu'on appelle si maman qui existe son ma bolongo et ça la bien ça la bon donc sans problème ça ronkin na nga na éclaircir que nga na za cause ya bolongo la mutu na musala na lisangate na engagé Joseph na musala te et puis nga ba bêtise ou en tout cas na lingité ba bimisa yo nga na loba yo longo si Cynthia obengisi Joseph a celle émission na camarade Joseph te to tambola raté to yebani te na cette émission na Joseph boss na biso émission aleki c'est bon so on est bon ba ke solo na ndenge na bon ba luka na misana na bango qu'est-ce que moi j'ai à voir mais il paraît que Bunese peut continuer na kata ba les Kardashian non je peux pas je peux pas na muta buzo baté je peux pas oh de tous les cas to décorer ba famille na biso te to bazo définir mutu moko mon place à outiti non écoute les Kardashian pour na zo na luka ni lipa bon na muta pasi so na pasi pa na na lia maya sukali na lipa na nguba na la muka nzamba na contrôle donc écoute les Kardashian pour na luka ni na kota les Kardashian te camarade dans des apona les Kardashian fifisiwa masana nga glo langi to sola bien bambote Bunese ni to sola peso to kutani na la camarade kunate le ba que Joseph nda koti lisanga parce que to ça la place moko to ko sola to za la bien kena lo ba kena ke kota les Kardashian na tante au groupe mo son le bimi na télévision na tant kota makona kunate na ke lukani yo ndeza beaucoup son abigi pour appeler ma groupe peut-être Bunese ça groupe na biso na osati non ça la télé c'est quand non ça la voilà merci là c'était vanité de vanité non ça on peut la kenango tant donc perdre ko soana ka ko discuter mieux voilà que prier na za na présence en Zambie basi bazé belé ben songi vino za suna secret na na tant que bekirité au moment où là que perdre na bekiri na que vendre na église non comme lo Zambie na sambe na ça tant bekirité na tant bekirité na ngana éclaircir ngana longo sinde ko ngana moi si musalate ba chef nini ba tuba mais Bunese question mo va chiter na tala ki mo émission ngo bandeko bola na ba caméra ba beninga nataki mo émission wana esala kinga inquiété kinga moi mukie mais za makamna bino mo inquiété nge ezate mais natalika bozo finga bolo bana mama msame komi na ben site mo boye ni super top ba bozo lokola mutuka ngana sepela na ngote parce que babiki mutuka ya papa baluba ngana muluba siko to be mutuka papa baluba siko papa baluba tambola na ba amer babinga na loka mutuka baluba papa baluba kala ba to wana papa biso mutuka na liboso zaki Land Cruiser o ya blende wana na bi ki bande ko bola na boye bien azo kota na ngo siko na kata bazamba ya blende wana wala to ebite yo siko oza lokola ba Mitsubishi wana oyo ya minene wana to zo lokola ba alma po papa baluba batambola minga balinga mitu ka minene na ebite siko yo zo forme ni pesa na forme c'est la rose de Congo talanga bien ko talanga ba na seti likolo ngana lokwa mutuka baluba entre ba zonga na bien ba na seti likolo ba matana nga penza banana seti likolo bato ba filmer nga ba matana ba na seti likolo non télématé ka ya ofanda na ozala ka ya ofanda na télématé pour na complexité bas zonga ba na seti likolo muto afinga nga na forme lokwa mutuka baluba te malem so bato ba olinga pe mo na forme te nana tina na ngote vanité ozo comprendre muto afinga nga na forme lokwa mutuka baluba soki nga kutu Bunese naza forme lokwa mutuka baluba boya oza forme ni soki nga naza lokwa mutuka baluba ndalobi seke ya oza na forme ni oza na forme ni ya vélo to moto oh mais oui soki nga Bunese na forme baluba ya oza na forme ni bato batala biso to bikosa ati omoni ngane na boye pona telema na ya ofinga yo na zona kitata na mitali pena bien bana seti likolo na zwe longa tali pena bien bana seti likolo nga bende na zo ke confronter Christelle funa mitala non pona ibana nga funga non je ne pense pas muta finga na forme baluba ami finga ina ngati nga forme bongote ami finga ina et puis nga na lo bango na belle on sala deux émissions sali na scène jazz eza émission ya liboso pe ya suka nga na sali pona ba bêtise alors ceux qui ba réponse ya na ozana temps ya répondre mututé
ba mongongo na ba yoka ngote ba yoka nkana micro ne na sa msala muto oleka pa finga pa chola en tout cas ye mo kanda aussi sango ye mo kansi sango kando bi sango ngana ozala po naza destiné ba bêtise te po to za ba famille ba papa ba mama ba yaya ya mo be avana na poto mtu ya bi ne sa nga pa tindelo mbongo amona sko leki ne ba internet ba bêtise en tout cas et décorer famille mutu te mutu na famille na uti nga mama na nga no ba bêtise bo moi na ya finga ka sone alinga ngote ozo comprendre na sona na batute parce que vie eza ba réalité lelo to ko bomba na pona lo mo amuke lo biso to ko kutana mboka mpaya to salsa na te to bomba na ka pona ba sitio non nga kisite nga nzambe fise ba sokola te wana nini basala boye banini ngazela ya nzambe ngana tanga bible na tanga livre depuis bateva kin biso bando ko nga bateva kin so liko la journaliste il faut okanga nzoto faut boye to bando ko bateva kin la rose de pongo to moni on peut la rose de pongo moni binezo so na longole le pantalon nanga o mona pena na yinda aw bana poto balimbisa nga na yinda kandele kinga makasi bolimbisa nga o moni aw so na te kiloto ngomona na yinda mabolongo na beta ngo pe na mona nga mo awana na ko banda prière nga minuit si 3 heures na présence en Nzambe na sangsa Nzambe te na muta na za époque ba pharaon to sangsa Nzambe na mona Nzamba bikeko non na bela ka Yoshua amashi ya Yahweh yene mta sima nga okine na oloba onanga na sele miso to ngane na obele na to zo batak mais Nzamba na contrôle babakeli ya Nzambe ba osimba nzoto me molimo ba osimba te na sous protection divine Nzamba nanga na luka Nzambe ya solo et puis na fi ya Bible ya livre te na tsaka mutu na livre te na tanga polo ba pianga non et puis na lo bango butu moyi na nga course na mutu te mutu azui eza ye na beta maboko installation Bible gloire à Dieu installation Bible gloire à Dieu nga pe bien dans attend nanga et ma sœur Marie de fin sœur Marie Maloba saison mutu na mutu et langue ezali mbule ezali mo ezali tona ba saison na saison soki saison eza yo gloire à Dieu nga lonze la saison nanga exacte que le quoi yo zui na saison na yo ba no précipiter Nzambe pianga saison nanga na sala ngote parce que to banga Nzambe amema mutu ba dimension apesa rapé na ngonga na merci pasteur Moïse Mbi asala na temps pe na ngonga soki tenko kito forcer au kota bonganga et belé na presse aline si na presse émission normale akina na pio 2 ans aussi ba kata blamba ba bela maboma vie à matu vie olingi vie moko boy et pesa melote wana vie à 10 olingi vie à 1000 non nga so na vie à 10 na vie à 10 na ko ta chemise toboka yanga na ko kanga foulard na mutu eza yanga na nga na course mutu prévenir na tam na nga na mutuka tene ba ofinga nga butu mo na zanga mutuka na zanga mutu na mata taxi na kangi pena taxi men mo 30 minutes et na kangi pena 3 heures du temps $10 à $30 na sisi ba course na pied na somba mutuka te po ezate na somba mutuka po na te po na za ba projet na nga mususu ba terrain na ba bibo na to ba no tout à l'heure ba terrain ba 2000 eza bo so na ne mo lo na nga na otonga na ke somba mutuka ko so melanga ba ciment na sali ba projet na nga na parce que to tambo fi nyoso azangi projet a fi okufa parce que mo so normal na ba projet na ko kota na chambre na nga na pesio carnet pour moi na ba projet na nga donc so na sala so mo ke kokisami na tie très bien na continue projet mususu mutuka na onzwa parce que Nzambe mutapambola mutu mukilite on comprend mais na lo baka na beta siete bêtise pendeza mukili na nga to yebinga mwa mingi ba bêtise pendeza mukili na te mutu zo nga donc akotsa ngai na ba bêtise en tout cas désolé abimisanga ba ko sana ba bêtise pas bato ba misana ba bêtise nga na internet ba yebisinga ba yebinga ke na yaka kibolo abonza konanga na sololi parce que on fera l'internet d'une autre façon buzo baté façon boania donc na yepena batalinga félicitations alors na nga na épinglé dans babu misanga na ba bêtise wana ya mukili na nga te et puis mutu nyonso to oleka pas répondre 0 donc opa ko felo baka bambanda -100 oyebi nzembo wana bambanda 0 bambanda -100 dans -100 ça fait 0 na zongi saté na lobate émission liboso ya suka pena seli ya mona zeka na besoin d'éclaircir bana poto na yo pochenga moninge trop Bunese na bité yaka to solo là ouais donc na ça kanda mututé na nga pena mututé oboya kenzo bana banga quand même te ko banga te lupongo webi Bunese ngote mutu suka lipe matanga webi ngape sucre vana na mutu so pena suka le matière matam to za bona no banga te na lingande ba problème te au moins na so ka za likambo saint esprit so vandi katino vanité de vanité et puis na ennemi a mutu te ndena vandi pa na ennemi a mutu te na linga batu makasi donc mutu amone ke nga na beteke libaku alimbisa voilà merci Bunese merci na bande konoso bo pesa ke vraiment attention na bino pour na kolanda émission wana ezaki Bunese mbembu
sololi na ndenge nga solo message moko Bunese na ba fan na onyo so parce que batum sous Bunese alobi bongo po nini il fallait pas loba ya ni bobo parce que ya bato bacha ba commentaire o bacha la biso ba commentaire ya kofinga ko ya oui ya kofinga malamu ya ko féliciter ezala ya kofinga ezala pena bino ba o moni mutache titre na otala contenu ya émission otalika titre fingi donc bakozala pe ebele o bafinga surtout bafinganga bango moni on ba fo compte moi sala ma to ebi bango ayeka sali fo compte moi ko solo likamba lokuta yokutu boy en tout cas nana ngakuna un message na dédicace na ba to ki ba ma libakola en tout cas NTP Papine la Messo beau-frère grand frère beau-frère merci nayebi ke conseil koma ki men ndo pexenga i bate bele ba mama Meline zemba bat nyoso benga nga ba gelor moulaja Bunese faut pas répondre mais na fingité na ende ko éclaircir parce que bate bele ba zepe na besoin éclaircissement ba no ba vérité likambute tant to ye na on a ba message to ye na on a ba passeport to ye na on a ba preuve ba demande de visa pour comprendre ba na poto ba comprendre en tout cas ce qui makamwa lobi na émission oyo eleze ba fan nga balimbisa ba otiko lo mona nga le souci na sala émission ya buzoba na finga pe na fingite na sala pe émission ba intellectuel intellectualisme ende to sala eliawa ba otiko lo mona nga ti donc ils a ko répondre ya liboso pe ya suka na lo basute parce que na mona ke ngo etondi trop fallait kana longola ngo ba otiko lo ba pe sute et puis ndeko mwasi wana ndeko na nga wana ya mwasi achenga musapi na keba mon musapi achenga to ngona ocha musapi o esani oyesani tonton achenga oyezongela ye ngana mwana na botati na mwana neti donc bala sima soko osala ba mission na ye akeluka bato bazana ba bizoba ngaiti nazang nguna na ete nazape nemi na eti donc ba misapi na ye wana alakson banguna na ye bambanda na ye ngana mbanda nete naze nemi na ete donc nazana donc na ata na en moya eti abalola maloba na ye abalola maloba na ye donc na ata na tante soka ko répondre na ye afinga na ye ninga misana chola na ye amona ngana ozong sali souti to luka neto bongo la mitema na solo parce que bo konzen ko yo komi pembeni bablo ronyo